député provincial élu de la commune de Kalamou, messieurs les chefs spirituels du centre de veille spirituelle négro-africaine, messieurs les secrétaires généraux et association à la chef coutumier surtout en République démocratique du Congo, messieurs les notaires et district Nabsafuna, mesdames et messieurs les chefs de quartier, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, papa, maman, le message sera fait à Lingala. Non, ça, le message n'a pas Lingala. Lelo, Mokolo ya Yenga, le 4 janvier 2015, Mboka Labiso, République démocratique du Congo, ezali bongo pour commémorer et pour comprendre les gars, 56e anniversaire, il y a martyr, il y a indépendance, il y a République démocratique du Congo, Mboka Labiso. Na yango wana biso lelo batu oyo bapesaki biso mokumba ya conduire, diriger commune oyo tolingaki to commémorer 56e anniversaire yango na papa na biso nyonso ndenge tozali awa. Mpona nini? Parce que commune na biso ya Kalamu ezali commune o bato lopoto babaka commune légendaire, ezali na histoire monene, ba bitumba to babengi ba emet ya le 4 janvier 59 et bandaka awa na commune oyo biso toza kodiriger lelo. Na kopesa bino histoire te parce que tozali na bato bele bayali awa o bavivaki yango so toyebaki te soki tokobotama, mais l'histoire eyalaka têtue na yango nga nasepelaka mingi ndenge ngai nayekola histoire, parce que kala bandoto tosabisoka histoire ya Égypte, histoire ya France, histoire ya Italie, ngaza italien te, ngaza égyptien te, nga congolais. Mais bato betelanga lisolo ya Pharaon, babetelanga lisolo ya Jeanne d'Arc. Mais alors que biso pe na mboka la biso tozali pe na ba oyo basala kutu koleka bango. Na yango nazali kaka kolobela kaka maloba o mokonzi ya mboka na biso alobaki, le président Joseph Kabila Kabange. Maboko makasi mpona ye, maboko. Merci. Alobaki peuple congolais azali peuple oyo ba occidentaux wana bazokanisa te. Tangu wana esi eleki sikoyo tokomi na ntango oyo bakonzi mokonzi ye moko azoyebake ngai na mokonzi ya mboka me nazali descendant ya Kipafita.
tozali descendant ya Simon Kimbangu. Bango pe baboti bao ya bango, ba Emery Patrice Lumumba, ba Laurent Désiré Kabila. Toza ba descendant na bango. Tokote kalisusu mboka la biso na boungwa bapaya te. Biso moko toko décider pour l'avenir ya mboka la biso oyo déjà ezolakisa makizali kitoko. Na yango na sepeli na kamwe tozoyemba hymne national nga nayebaki te, mais na programme na mona batiaki hymne national nga biko soki nzembo wana esili nde tobandi hymne national. Mais naye kocomprendre kaka ntango bokomi na kurungo nga bi eya hymne national. C'est ça. Yango wana yali kokundola ba valeur ancestrale na biso. Kibokoko na biso. Nous devons, il faut tous à la lolendo na kibokoko na biso. Oui. Bandeko ozomona na kei na Égypte eloko ya liboso peuple égyptien azolakisanga azobetaka histoire ya Pharaon. Donc alingi andimisa ngai congolais Pharaon. Alingi alobala ke monsieur le maire, il faut ça lokola Pharaon. Na yango kozanga boyeba nde babakeza liwa ya ndambo. Sikoyo nakokende lisusu kuna ngapela baba oke tele il faut boza lokola Kibavita. Il faut boza lokola Simon Kimbangu. Ngapela kwebisa maondengo wana il faut boza lokola Laurent Désiré Kabila. Il faut pas boza saka lokola Pharaon. Bino ne faut boza lokola bango bao ya biso. Donc surtout za lokola bino. Comme ça toi ba indo. Na bino kwa ba mindele. Na yango na tondisa mina esengo pona mukolo oyo ya lelo. Nakumisi Nzambe pona climat kitoko ya pesi biso. Eza pena climat na biso ba Congolais ya moyo. Climat na ya maleli te, climat na ya oyo. Donc ça dit coïncidence ya kitoko. Ngai personnellement dans un exemple parce que 56e anniversaire oyo to sepeli yango na esengo. Ne balobaka eloko nyonso toyelaka bokano ya Nzambe ntango tozofete 56e anniversaire ya bamartyre indépendance na papa na bandimi na biso pouvoir biso mpe misusu mpe mbula oyo tozofete 10e anniversaire na tete ya komi na Kalamu. Donc ezali ebele. Na yango ndenge modérateur na biso alobi lelo tokosuka kaka awa te mpona tokende mpe kopose pierre oyo tokotonga monument ya monene oyo monument ya monene ya libération, monument ya monene ya révolution ya indépendance oyo mokolo biso tolobaki na bamindele. Non, nous en avons assez, nous en avons marre. Donc on a biso lelo ou jamais. Normalement indépendance ya mboka biso ebandaki nde lelo le 4 janvier. Mokolo oyo bakuku na biso bapapa na biso bayebaki koloba non, cette fois-ci otika biso parce que mpona bango il fallait qu'ils dosent l'indépendance dans 1985-86 pour talara bino moko. Donc colonisation na koyiba na ko détruire l'union sotuté na yango ngai nazosenga kaka na biso ndenge tovandi awa tosambela makasi mpona mboka na biso. Papa ba prière solo esalema mpona mokonzi ya mboka na biso parce que yende symbole ya mboka na biso kobundisa ye ezali kodétruire
descendance na biso oyo balingi yango te bango balingi kaka tokanisa kaka ba Jeanne d'Arc tokanisa kaka banani te lokola mokonzi abi toya badescendant na baoyo nde ozomona ekomi kosala motema naza sûr que bozorassuré nga que papa tozala ensemble mpona koprotege mboka na biso mpe koprotege mokonzi ya mboka na biso. Merci beaucoup. Mokonzi ya mabele ye bourgmestre ya commune ya Kalamu, commune phare, passage obligé. Sokoleki Kalamu te sekolekaki na Kisasa te. Toyebi te bolandi na bokebi nyonso maloba ya mokonzi ya commune ya Kalamu asengi biso to prendre conscience makasi mpona koyeba ete bakoko na biso bazali mpe basalaka minene. Toyoka chef spirituel na maloba azali na yango. Balongonke muna kituka banzana panda ekiteleki nangu bamona muna kituka banzana panda ekiteleki nangu bamona muna kituka banzana panda ekiteleki nangu bamona matondo mingi na tata mokili wa bikelamu biso matondo mingi mpe bongo na mokonzi ya mboka na biso matondo mingi na excellence premier ministre mpe gouvernement ya mboka na biso na bongo matondo mingi na honorable député na biso oyo aponama na commune na biso ya Kalamu matondo mingi na secrétaire na biso général alliance ya bachef coutumier matondo mingi mpe bongo na papa notaire na biso matondo mingi na batata bamama mpe babiangami na biso baso baeto yanoli bongo na mbela na biso ya mokolo mwa lelo wati esika tozali bongo kokundola eleki bongo mibu 50 na motoba oyo ezalaka mpe bongo mokolo mwa eyenga lokola lelo mokolo ya mine sanza ya yambo na mobuko tokamibwa na 50 na motoba oyo ezalaka ete bakoko na biso bakoyaka nyoko ya bapaya kati na mabele nde bongo balukaki tokozala lisusu baumbu na mabele na biso te yambo ya manso totombeli banso boyei bolamu matondo mingi batata bamama bandeko boyoki nabombaki papa bourgmestre na biso boye topesa ye matondo suka ya biso nyonso babiengami banso toye awa kwamba te mpona mbala ya yambo uta tozwa bonsomi milulu ya bonsomi to mpe kokanisa makila masopamaki mpona bonsomi bwa ekolo na biso etoka koleka awa na komi ya Kalamu nde bongo papa bourgmestre na biso zwa ya yo longonia na lolenge boyambi biso na milulu ya lelo nde bongo tokosala na nzambe ya bakoko apesa ye lisusu makasi abakisela bango mikolo ebele
tata, mama, lelo eleki bongo mibu tokumitano na motoba tosangani awa mpona bokanisi kasi na kolikia na bisika ebele oyo toleki balobi kaka lelo eza le 4 janvier bato na bato mpe bavandi na bandako pamba te eza mokolo mingi eleka kaka na méditation kasi nzambe soki biso toza kolela pasi na koliki ya nzambe akotika biso na pasi te eleki mibu 15 na motoba 56 ans biso tozwi bonsomi me ntina lelo tozolela pasi lokola nani tozwi bonsomi te mpe bongo toza kokoba kozwa mitindo eza kowuta epai ya bapaya bongo bonsomi na biso ekei epai yango wana mokolo ya lelo tokokolisa yango na koyeba kozongisa matondo epai ya tata mokeli ya bikelamu biso nzambe asali biso na ntango nyonso tokolela epai na ye soki ayanoli biso azomerite merci boye te lelo na ngomba etondi mpe ebele na kati na mboka na biso oyo epesaka mpe merci epai ya nzambe mikolo miso ata lelo mpe bato ebele basangani mpona kosenga mpe kozongisa merci epai ya nzambe boye te kasi na kozelaka biyano biso pasi na eske nzambe ayokaka to ayokaka te yango wana lisolo na biso eza boye moto moko aza kotambola na masuwa akomi na bakei asalaki mwa fopa akwei na mai bandeko mibale bazalaki wana babimisi ye na mai alobi nzambe merci bakundi ye azongi na masuwa te bakomi na destination esika azala kokende akiti bandeko wana mpe akiti zoka bango mpe baza kokende mboko ye aza kokende akomi na kati ya mboka wana akosaki esika oyo nyongo na ye azalaka kokai koyamba ye aleli lisusu na kati na mboka aleli epa nzambe esunga ngai mpenza na bungi bala moko amoni motu moko aye ayebisi ozokende oyebi te nazoluka esika nyongo na ngai noko nona bosana adresse alokola ngongo ekusani tokolala na ndako bate balalisi ndeko wana na ndako alobi nzambe merci ntongo etani basaleli ye bilei ya ntongo ale nzonga ntango akweyaki na mai abundisaki sandali na ye bayambaki baboni te aza makolo ngulu batungi eboni ozota makolo ngulu alobi te sapatu na te ebungaki bakamati sapato ya bango bapesi alobi nzambe merci sikoyo alingi azongisa merci epai ya nzambe na nyonso nzambe asaleli ye aza kotuna ndeko moko pembeni alobi awa pembeni awa eglize ezalaka wapi atuni mpona nini abi te nalingi nake kozongisela nzambe merci asungi ngai na ebale asungi ngai na esika ya kolala asungi ngai na kolia mpe asungi ngai na sapato ndeko wana ayebisi alobi bongo bato oyo basungaka nzambe nde moto asungi nde eza bango te bango basali nini mpona ngai nzambe nde moto azalaki korépondre ngai à travers bango ngai na kopesa merci na nzambe ate na église apesi $50 ya merci
kasi bandeko wana soki akutani na bango ata mbote ya pamba apesaka bango te alobi koza kaka biloko kaka po instrument nzambe asalelaki eza mérite remerciement nzambe nde moto azomérite yango. Natuni motuna moto wana bakokalifie ye nani? Eske aza ingrat te? Sikoyo merci na ye ake kopesa na église nzambe mpenza akosepela nango. Mais na église bakoyeba yeba kometela nzambe maboko, kasi na kobanza na ntango apesi merci te mpe areconnaître ete bato moko basungaki ye ntango azalaki na pasi oyo amonaki nzambe te, me nzambe asalaki na nzela ya bato. Na ntango ape kopesa merci na église, meme paster meme bandimi na église meme asungaki ye kuna. Ntango ye azalaki na pasi eske nzambe asalelaki na église? Asalelaki na bato basungaki na bisika oyo ozalaki wana boye te. Merci epai ya nzambe ekokaki apesa yango mpo nzambe asepela apesa na nani? Bino moko boza na réponse. Ok, sikoyo biso na mboka na biso Congo tozalaki awa 18 heures kende kolala. Bana mike bamikolo mwa moke 19 heures 20 heures okotambola na balabala te, sokotamboli bakangi yo. Okoki kotonga ndako ya monene te, otongi ndako ya monene bakangi yo. Bombe okokotango te. Tozalaki kaka mpona koservir mindele na batravaux forcés. Intérêt nyonso ezalaki ya bango. Diama na yo soki bazwi yo na diama, soki okokende bulumo te luzumu, soki luzumu te bula mbemba. Po makala kutu bamoni yango diama bazwi yo na diama. Prison bombe oyo ebengamaki Talina, tozalaki kokota yango te. Nalongo ke pasi ya koye koservir kaka modele bentero na biso emonanaki ata te. Totanga classe tokozala kaka baauxiliaire, bagrade ya minene tokomata yango te biso. Bibonga ya likolo tokozala yango te, kaka bibonga ya se toservaka kaka bango. Mabele eza asusu ya biso te, mabele ekomaki ya bango. Toza kolela butu moi epai ya nzambe. Nzambe sunga biso, nzambe sunga biso, biso pasi eleki. Nzambe akaniseli biso, atindeli biso na 1921 kumukiba. Bakangi ye po ete aza kolamusa biso na makanisi alobi soki boza konyokoma po ebele ya makambo boyebaka te. Tala bakosa bino boye, tala boye bozonga na bokoko na bino, boluka bomiki yeba bouta wapi, bozali wapi mpe boza kokenda wapi. Basosoli balobi aye kolamusa bango, malamu tokanga ye. Bakangi ye, bakateli ye tumba liwa. Chance ezalaki te ye mpona ye ezalaki bakoki koboma ye te, ye bongo akei boloko oyo asalaki mibutuku misato. Nsima ya mibutuku misato azongi na mokili ya molimo, ake koplede mpona biso abako ebotami ebandi na association culturelle te. Nsima nango ekomi parti politique mpona korevandike indépendance. Baza kosinspire na indépendance, makanisi indépendance oyo ebandaki na 1921 na Kulukiba. Awa na Kisasa tozalaka mpe bongo na ekipe ya Darin oyo père de la Ketile Raphaël de la Ketile asalaki ekabwanaki na biteni mibale ekoti Renaissance oyo ezalaki
na sentiment ya boyindo na kati ya kolonga mingi nde eyaki kokoma Victoria Club lokola Karinga ezalaki dirige na ntango wana na sango. Alors équipe ya Renaissance ekomaki Club Victoria Club azwaki chance ete bato nyonso bazalaki mingi ya bamisala ezangi tino tolobaka kaka ya misala sante mingi nde bongo bakomaki mingi kokumisa mpe bongo bato ebele mosusu oyo mpe bazalaki likolo lokola bacommerçant oyo bazalaki na sentiment boyindo bakotaki mingi na ngambo ya Club. Toza kolela pasi osali erreur sans payer juillet. La ex-population noire, esika mpo Kasavubu eza wana esika batongi stade de Martyrs. Bimeme na biso ebetamaki fimbo place wana. Ofuti mpangu te ebembe ya mbeya na ndako bakoleka nango wana bakotanga ata na retard ya boni soki ye ebembe akozwa 60 fimbo ya ngubu mi na ye koza na 30 alors bakomona basundoli ebembe bakimi kokima koya Kinshasa soki autorisation eza te okoya te Kinshasa lelo tomoni bandako minene boye mais l'époque coloniale soko tongi oke prison na bandi bakulutu mpo babetaka pena masolo te lebongi babetelaka bandeki masolo ete mpo bango bakulutu lelo baza nango balingi kondima te ete na ntango na bango pasi ezalaki bango bazokosa mingi biso bango bazalaki malamu baza kolia mbala misato nzoka baza kofuta bango rente de survie awa na Kisasa kende na Barumbu commune de Kinshasa Lingwala nandimi te bandako ya kitoko ezalaki ezalaki bandako ya brike ya mabele majorité bongo Kinsepa Nsombokila batoitire ya bandako motondo bazotya batole mosusu ezalaki batole ya bafille bafongoli bibembe awa na mboka oyo ezalaki kokende bazokende kokunda bibembe mosusu na pusu ntango bafongoli cimetière oyo ya Sayo mwasi abali makolo ngulu bakuluke kongi bobetaka masolo pasi ezalaki makasi